babito au moment ces derniers temps Joli Moulouba fait rigoler sur sa publication à la page officielle naie au moment Joli Moulouba zana. Joli Moulouba aussi également la page officielle naie même dans le statut WhatsApp, les réseaux sociaux tout fait rigoler toujours. Qu'est-ce qui se passe entre les musiciens Ferregola et Joli Moulouba? Ferregola ça vient nanga na ce qui non les padres. Mais respect les padres, bambo te belé. Si si. Na pesi les padres bambo te belé. Au moni ton di maramutso azo sunga on a moi mka soutenir yo. A tu ma coup de pouce c'est ça là. Moi bien vient nanga les padres ba coup de chapeau. Ba ene na yo ba sindi les cœurs. Oh ya quartier latin à l'obane pesa mwana ina ba ene na. Ene anani yango. Sindi les cœurs ça ene na. Asa mwana mama na ngata. Et par rapport à la musique, tu sur les plans musicaux. Ah, master nanga na ebisio kutu yo saranate. Master na yo. Oh, ah master nanga yi. Sindi les cœurs. Asa master nanga. Je comprends. Ah ene nanga te. Where naenda leo paka ni mawazo leo paka ni kuwaza where naenda kama hile njia yako wenda kama ni maisha yako fata we dada welon mona simbi joli na loboko karabité na otika mwana oté donc pour azad aller bon quoi atumsuba mo zongo neti a sunga yo pona ko prouver ado sunga pona démonstration que non de l'autre côté. Tout le monde a déjà chanté moi Zana Cindy Leker et Azo Lukapé Joli Moulouba à faire propulser yo na ndenge ya tembe. Est-ce que tu penses que faire étant artiste et musicien qui n'est pas mécène aussi également continuité à Sungana et Rosala? Au moins les pas dans ça la année tu ça la tenga benga ka solution parce que benga faire la solution. Bien sûr. Solution à musique congolais. Fidèles internautes, vous me suivez partout dans le monde. Nous sommes bel et bien sur cleboa.com, la chaîne d'actualité et d'information. Ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse, ce soir, je reçois pour vous une chanteuse à la personne de Joli Moulouba, que vous l'avez connue à côté du défunt Papa Wemba Personam, encore une fois de plus. Avec cette artiste musicienne, on va en parler beaucoup d'actualité et puis l'actualité musicale oblige aussi également. Abimisa déjà album, où ils ont déjà sur les marchés, sur la plateforme YouTube, iTunes aussi également, dans Internet, Mabé et Zali. C'est ça le titre de son album avec qui on va décortiquer ça un tout petit peu, puis d'autres actualités, surprises aussi. Mais avant d'y arriver là, laisse-moi remercier les patrons de cette grande chaîne YouTube informative, cleboa.com. De la nation Tonton Mana, merci beaucoup à toi. Et puis Pichumanga Boss Lady, moi c'est à Pembeza Option. Et puis je reste Bondo de la nationalité belge, Yaouli Moucheni, merci beaucoup à toi. Comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Joli Moulouba qui je la salue déjà. Bonsoir Joli. Oui, bonsoir Prince Bakali. Alors pour la première fois dans Cleboa, na moni Pembe Option, Laura Pichumanga Boss Lady. Pour la première fois, les canaux cleboa.com, impression des années. Je suis très ravi na pesina nous pichu manga bambo tebele donc Prince Bakala yambinga lisusu depuis disque bimi non yamtaka Cleboa quand on mona yambio parce que pichu manga babi Prince yambela biso Joli Moulouba to yebela à côté à Papa Wemba une meilleure chanteuse aussi également azape na beauté magnifique batapoto balinga pe moi beauté aboyeba mona vraiment merci belenga vraiment na sengondo yambinga na Cleboa na yoka ngo kaka donc les gars. Babito moment dans ces derniers temps, Joli Moulouba fait rigoler sur sa publication à la page officielle naie au moment Joli Moulouba zana. Joli Moulouba aussi également la page officielle naie même dans le statut WhatsApp, les réseaux sociaux tout fait rigoler toujours. Qu'est-ce qui se passe entre les musiciens Ferregola et Joli Moulouba?
Faire rigolo à sa vie nanga na seki dans les padres. Mais respect les padres bambo te belé. Si si. Na pesi les padres bambo te belé. Au moins ton di maramutso azo sunga on a moi muka soutenir yo. Alors tu as un coup de pouce c'est ça là. Moi bien vient nanga les padres ba coup de chapeau. Ba merci benda tika chanson nanga na page officielle na ye Faire rigolo la TV. Donc à sa vie morobo et faut qu'on dit maraye oyebi tonga bande carrière ne azo rappeler mo ba combat ayemba batu minene vous comprenez ayemba rappeler batu minene mais lelo yo comme on epende comme otanga maboyo on dit maté donc muta bongo tanke ayeba passe la musique ndenge zengo mona simbi joli na loboko karabité non tika mwana oté donc pour aza d'aller bon quoi atumsuba mo zongo neti a sunga yo pona ko prouver azo sunga pona démonstration que non de l'autre côté. Tout le monde a déjà chanteuse moi Zana Cindy Leker et Azo Lukapé joli moulouba à faire propulser yo na ndenge ya tembe. Est-ce que tu penses que Faire étant artiste et musicien qui n'est pas mécène aussi également continuité à Sungana et Rosala? Au moins les pas dans ça la renée tu ça la tenga benga ka solution parce que benga faire la solution. Bien sûr. Solution à musique congolaise. Solution n'est pas na yoto pour na artiste. Il y a tout parce qu'il y a Nzambe, Seigneur donc na habité. Faut rebondir de la rana tant la muki au combo ya tata pe ya mona ya Faire rigolo la pe limos. Faut rebondir la bon. On a question de curiosité na bige ozon à la parole na yo. Ouais. Faire rigolo la solution a fallu pour na benga ke solution na benga ke solution na pini na yeba ko solution fali non na solution ba musicien comme ça n'engage que moi na benga ke solution a solution bo benga ke Jésus poani ngate ngapete na benga ega Faire ko la moto na benga Faire ko la okimiango a solution fali na lobby na benga ka solution et déranger mutu te pour na benga ke solution na benga ke solution parce que sungo na album pardon parce que sungo album na eza la réalité ko sungo album mais ça azota la artiste mo boako kembara te ou soit ba producteur bazala ra sous-souté vous comprenez est-ce que biki ba fongola avant na ba chanson ya les padres comment ça si tu comprends peut-être ça surprise peut-être biso to yeba ngote mais au moins tu comprends que bele ba fongola avant na bango na ba cha ya Faire rigolo pas biso to ba misete mais yesiko avant na Faire rigolo azape musicienne tu comprends peut-être moi paramètre lobeli wana Prince Bakali bi ke bele bazo ba ligne grâce à Faire rigolo donc azo luka ba comprendre terme vocal na ye habité fona betara elo mobo ya Faire rigolo po awa so na beto maman na mato ba comprendre que neti ye mais yete masali kaka wana ba musicien génération na ye ngana tiena ngaka dans tout le monde mututu ayebi ke ane nazamu na fongola avant ngana chanson Faire rigolo wana bano ba bimali na ba octave ngana bano ba ana comprendre bano ba exception ezati ngana zolo oyo gotia na ba de la forêt manino lobana wera sona vanda boya fongola fona nzembo ya Faire non ngana ba mama vina ngadi la forêt non par exemple ka yobi ba musicien ngana lobi na ngaka ke ebele ba fongola avant na ba chanson ya Faire rigolo soupe na yoka momi bale misetu menga na tina en général na yoka penza do panza penza donc le roi de la rumba congolaise la PC mbote congolaise le roi ils la karma pas Jean-Pi Mongalo komi bipale boye yo komi ensombo boye na sembi batos potenga na linga kayo mingi na komi kobeta me na quartier na bino ba master quartier ba komi kotongonga na masolo soki na leki e balobaka leki e Rita bola mawa leki e aleki mawa ke kota la Jean-Pi na baye okanyoso na yaka na kutaka nanga kaka yeteo. Jolie Moulouba, Lydie Kassanjar, vous qui venez à peine de nous suivre, je suis bel et bien avec Jolie Moulouba, une ancienne de Viva la musique, l'orchestre cher à Papa Ouima qui nous a laissé paix à son âme encore une fois de plus. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Comme vous l'avez remarqué, je suis bel et bien avec mon invité de ce soir, Jolie Moulouba, et nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette grande entretien. C'était vraiment l'exclusivité, l'essentiel de l'actualité ensemble avec Jolie Moulouba. Mais au moins, Jolie, par rapport à nos activités musicales, nous avons déjà évolué. Tant qu'artiste et musicienne, évolution musique qui est bon, musique vraiment pour le moment, tes musiques est à maman qui est,
na ba effort ya mutu na mutu osala ki orchestre na ye ou soit groupe na ye ninga évoluer na musique na ye mutu obunda kaka mais musique eza sunde ezala kité donc biso ton toyepe na vivre la musique eza ki nango un peu bien mais donc musique eza ya kotenga maman mukie mutu to sa effort na ndenge na netinga personnellement na osala effort notre mot comme ça fait parce qu'on soutenir yo. mais si parce que je lui moulou batang à longue vivre la musique et non papa Wemba zala qui vivant papa Wemba azate Nathalie ka non mutazwanga na viva eza papa Wemba bon na 8 ans nanga na muli ki absence nezo jouer ka rôle na lo bango mettre faire émission absence à mutu eza très important mais le kola nzambe ndazo ki moli monaye toko ko intercaler nzambe te ou surtout contredire nzambe te donc on a tracé chemin nanga na rapport à relation on a fait rigola na sala que non au kutana na faire pire relation ça unique bon faire rigola aza muti ya batutu hein on va approcher faire rigola dans les bons au mona qui ofungulele mutema on va approcher ngai pona approcher boye donc er azo no ba chanson nanga aza ki epati abi mais na ebiti hein naibito sa musano kitoko sa bulono bien c'est vrai que ba ancien pichu botoko bazawana ba vie nanga Blaise Polo bazawana mais ataleka gete atali na sima mutu tata na musala yepa na musala yepa na demi temps et les karaté organe pas na les karaté donc manager no comme nasa ba manager c'est qui pourquoi non on a c'est qui parce que nasa ba manager rebelle hein otangela tami balé oui non oli ko bon pour nini nani nganga te bayi baba to ba hotel la biso peut-être ba comprendre ngo peut-être manager ne peut pas parler hein nazana papa nanga soutenir nga makasi na benga ki José Profa na benga comme manager hein a soutenir nga des manager mais manager oh mais yo lingi manager face à la nini yo kasi yo bikom yo lingi manager face à ni asala management asala ngo Joli Muluba disque bimai déjà to kotamba mon actualité Mabe Ezali un album où ezanga personnellement na yoka ki yango ba mélancolique na santai na kati wana ba parole moko na yoka na kati wana ba parole o vanda mabo ala stressé et longolo ba stress nga personnellement na yoka ki yango la raison pour laquelle na yambio album eza déjà na ba plateforme nyos tu ya YouTube position na ngozande. Oui, album est déjà sur le marché, bah tout peut se télécharger. Na si na clé boa sunde boyambinga na si na ebité, bah oba kisamali susu. Actualité ezali ezo évolue dans les bons. Na beta qui concerne à Bandal, na beta concerne mon Bandal ou ana. À Kermesse. Non, na Kermesse na beta qui concerne nga acoustique na Bandal. Na sur Ozala qui était, donc il est cas qui bien, il est cas qui très. Là il y a déplacement. Avec le déplacement, ouais, c'est bon. Il est cas très bien, donc Mamboy qui est dans les bons, orchestre Ezali dans les bons. Bientôt là, bah oui, bah qui est en Kitangola, bah oui, bah date quoi. Alors par rapport à l'album na Mabe Ezali, qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport peut-être à bateau bazui chance yo kangote ngana go se juger na place na bangote mais bango bateau ba hotel biso nino go yebisa bango ba particularité o ezana kati album parce que parler de Mabe Ezali to décortiquer un tout petit peu. Pourquoi d'abord Mabe Ezali? Ce qui n'a pas ce titre na Mabe Ezali pour na vivre pour moi Mabe Moroboye na réalité ka ya musique. Donc Mabe eza na musique karaté, Mabe eza na politique, Mabe eza na ba palais, Mabe eza na ba entreprise. Donc partout Mabe Ezali, Mabe Ezali. Donc nakoro décortiquer on y a sauté parce que Mabe eza partout. Donc Mabe Ezali quoi. Net na monde musical par rapport parce que Joli Muluba pour peut-être bateau ba ebiété mais na ba o ba ebiété rappeler un tout petit peu na auto ba tout à l'heure là na annonce na ngai oza chanteuse o évolue à côté à papa Wemba voyage ba mboge belé bateau ba ebi ba o ba ebi pété ba information mais au moins Mabe Ezali wana o umeli na monde musical et puis vive la musique les orchestres monene les patrimoine national si on peut le dire ça comme ça au sala la pluie les bons temps. Koloba Mabe eza na monde musical wana biso to yebi papa Wemba mtaba polémique te parce que bino ba na épée bolanda idéologie wana mais Mabe eza na c'est comme c'est Zambouake là non eza Zambouake là tezaka ke na imbi danger donc na ko kotsa Mabe na mato ya batu na barumba nanga ce que pour na faire comprendre yo Zambouake là te ba misem so ba hôtel ba bien Mabe eza comme na monde musical Mabe ka kezalaka ba traiter biso ba musicien to beta na potote to ina linga bana na bango ba traiter biso ba musicien le roi Joli Muluba za kitoko boye peut-être aza occupé
mais mutu mo ba ko tala bi confiana la kitoko abotola yo mabe pe koti ezala ba volé belé eza ba volé belé ka ndolo bina na dans globalisation po eza na nyonso wana na ndule na bolingo partout mabe ezali mais sauf ka ki na yo bebisa batu na barumba nanga donc na imbi danger barumba ya kitoko rumba ya pio dans odemba insanité ça moi papa moi j'ai puis moi boy moi toyebi yango tant que na chanteur te na go meka un peu koyemba te mais au moins na ga muta ba question moi eloko mo boyete ça te non te mo la lokolo boy sala boy ça te non je les a chanteuse moko très sage je les a chanteuse moko asangsa ba idina ba parolier na yemba biyemba yemba te donc bazo ba tant ko yokango ba omona ke insalité zati alors comme santé zate télévision za radio te bagoyo kamwa akapela okotsa sone lengi ya mabe ezali pona ba opete ba yoki yango te mais ba yokango en live en direct ya cleboa.com ça c'est pour faire plaisir à toi Vicky Mbelani londonien et puis Joël Kitenge la Captain binone bosimi Captain ainsi que Gabriel Power na katsa Soudaf wana ba staff na ngai ba Eric Wadol na Pretoria et puis merci beaucoup à toi. Merci encore une fois de plus à toi, tonton Tiamouna Palace, Mamé Miline Zemba, tous Pepelo Ambete, le maman Likel, le plus jeune président Dani Chandou. Vicky Mbelani, merci beaucoup à toi. Toi, quand on prend ça plaisir, na batonyo subota la biso. Mumelengi hateza mobesu hata naliswa asambla yokolula bolingwa Krishna cha mutu bakata etikinga sardine na linzanza na waya la fleur est rose ateza na sukanzete moluli akosala tuabuka bolingo na yo ekatinga moto etikinga motema tunzoloko nazokufa se pona lingi mingi l'amour était voyageur au bout de l'envie eza media bazene na jeu amoureux Otanga ina et totonga muke est-ce qu'ils biso pardon moi question de curiosité parce que baby Prince Bakali à la moi muta ba curiosité otanga ina si na leki inas na tanga inas vraiment bino tuboko maka na tanga ina non ngazamona inas eza teke so nazamona inas nango mako se inventer nango osokanga na inventaire nango non na ina to kendo kaka théorie to kezo théorie on va inventer nango basi bon on a évité bon ba inventaire nango on a évité bon ba mi yebinde ba se inventaire nango ngana département na no ba chanteuse ba se inventaire ba ça na répondre ba se inventaire nango bazali mais ngana yebike na original moi na ina original bango otangela ndamo c'est sans polémique ata moko na ndenge ya eza mo pasie bon ba mi yebi so le kana inate donc ça n'a rien à voir avec le kana ina oui baxela nango yo lokote comprendre kutoka ba ene na yo ba sindi le cœur o ya quartier latin aloba ne peza mwana ina ba ene na ene anani yango sindi le cœur ça ene na asa mwana mama na ngata et par rapport à musique to sur la sur le plan musical master na ngana ebisi yo kutu yo sarana te master na yo master na ngai sindi le cœur asa master na nga je comprends ene na ngata de mo peut vendre pe beauté et par rapport à chant par rapport à chant yo bimani boso yo na héros mambolo bana Prince Bakali tena tuni pega na ye bato sunga pe bato peut-être yo za ene na ou ye aza ene na yo entre bino mibali nga na joli muluba et wana to yebi obetana ba papa we ma yesu kaza sini le cœur ya quartier latin nga na imana loboko ya mobali a fait beaucoup na zo vraiment formation vraiment ko donc il y a danger mais na vie beaucoup si na otia munorobe pour na yebi le pourquoi vous comprenez ene na ngai ya mama moko to ya nini wana masa na ngai alors moi question peut-être ba mutsu ba mona ma tumboli mais au moins sa spécialité Prince Bakali ba tio pina komba ya cage na sindi le cœur est-ce que yo on dit ma komba ya cage bon ba tio no ma paquet yo on dit mango joli muluba ndeto ebel ba sindi le cœur nenga yemaka na osinyango mabe donc botikeli biso ringi ponga na deuxième voix ya blague kututi la chanteuse ya deuxième voix au bazar rechercher tisiko o bangele te naza chanteuse ya deuxième voix tisiko yo nanu bayete donc ngam na kangi yango
Parce qu'on a fait ce exercice moko batonyo subauta la biso, c'est l'angelo avait beaucoup le moko. Tant aux alaba côté anaka, il était encore vivant. Ça c'est en exclusivité sur clebois.com pichumanga boss lady de la nation tonton Manerman en pour Gaston Slim. Bah comprendre que non aux alana crainte n'a été sur les plans musicaux net aussi. Machozi yango yote na malizika. Niye nitalala na nani, we naenda leo paka ni mawazo, leo paka ni kuwaza, we naenda kama hile njia yako wenda, kama ni maisha yako fata, we dada, welon tugasure. Joli Boulouba, baby, batignos tout bazar, ba télévision partout dans le monde, ba fidèles internautes, ba comprendre que non prince Bakali sera c'est qui, c'est que ayembi kitoko. Alors aux zones singa suna moni sous encore papa Wembaka, il était encore vivant. Aux zones singa encore na bilengiwana. Alors avec tout ce que tu fais là, Joli Moulouba, album ils ont déjà sur les marchés, ils ont la plateforme sur internet. Comme on a activité déjà na bandal n'engo petit position na qui est derrière toi, n'engo artiste c'est moko ya mboka na biso alobaka. Bon, derrière moi il y a personne, bazo pesanga coup de pouce, bazo soutenir les abavie nanga tout autour nanga, bazo tikangati. C'est vrai que les producteurs bazala souté, to bunda kaka. Donc tina beta na banda tozo bunda naza na assistant naza na ba manager, donc to bunda quoi, to bunda dans les bons, to bunda ba vie o ba soutenir yo o ba la na vivre la musique ou ba fait peut-être que non manager peut azo bunda parce que manager non peut opérationnel là que moi je peux peut-être pas dévoiler certaines réalités aussi par rapport à la carrière na yo azo bunda mo makasi po na yo eza be fort na ye ou batuka ya vivre la balandi ah ina ro boya tel qui vient nga José pour Fakisimbi premier a soutenir nga na ba conseil de près ou de loin a conseiller nga alobaka trop pour na musala nanga voilà a soutenir ngai azavi a soutenir mututu mais na mamba Joli Moulouba accompagner que moi no yo il faut que kali boso pour ça ma mobo ya kitoko on sa boulot kitoko donc on a ça qui va surprise ba chananga andima ki tete ke na sali moi et loro mona tinele vie yo kana nga mamba bongoti nga boulot na nunde na obanda ngona parole to kaboli dinde na okina studio nande na sisa ngo mutfa ko mba moko na na tena te yo kana eloko na bwa que te nga non moi personnellement de botika lui au vendre Nana la pena représentation. Nana très opérationnel, plus dynamique s'il les plaît à visibilité. Naba ancien à vivre à la musique. Bon, représentant à vivre à la musique, mais maman est mort zana. Maman est mort là ndila ba makambo. En tout cas, na nenga mabete information vivre à la musique. Na yebite. Mais na yebike mère Amazon aza. To chafulakanda za. Donc bazali. On a bon la très bonne relation. O wana za vie na nga avec chef d'orchestre na nga bon problème ngo nini ya za ni chanteur te. Chanteuse te. Parmi ce que bateau balongwa yo go vanda mabota lobi ah non évolutionner moi ça va. Boza combien? Bon, évolution na moni par archange hein. Archange peble coup de chapeau na yazo bunda pota la photo bundara. To vanda boy to moni ba vie ba sunga biso baza batu ba kolembara. Pour bazaba bana ba famille na bango ya Willy Musheni bako lembara teke kusungaka biso ya vie Willy Musheni na pese bambote do bako lembara te comprendre ba toko déranger bango tout moment te faut bunde simba monde ba vie beaucoup ba bandanga ndule ba souffranga donc biso pe ni to bandi ndule boy ba carrière solo boy donc moi likemba muke mais olonga ngaka po ezaka po na ekolo hein ezaka po na ekolo nazana nga américaine te hein nazaka congolaise donc c'est normal. Batebele ba bengingai ba Jires Bondo nationalité belge, Jires Bondo. Ba Kenimbumba arme lourd ba de King, les King Zuma, seigneur de Capton, King Zuma, seigneur de Capton. Ba bengingai ba Joël Kitenge, ba Gabriel Power, ba Mamé Miline Zemba. Il y a tous pepele ambetelo ba Eric Wadol. Moi to mi pratiquement la sous entretien na biso ba ya yo au batalo partout dans le monde. Programme ya mouvement et ça orchestre ou ça la carrière solo groupe d'accompagnement. Dans sa carrière solo, nazana ba batunanga sima bazo accompagner nga.
batunanga sima bazali mingi na obeta c'était na disque nanga eza John internet et mag le 14 mars ya 2018 oyo ndenge karabo télécharger bozo continuer ko télécharger nazo sengara nazo sipie bino na batu balinga joli muluba na ba balinga ngati na bezo ba critique na bino selon disque nanga bozo attend au télécharger obeti na YouTube joli muluba ba clip eza audio ezali na plateforme tout internet. Je vous en supplie, pardon, bozo attend vraiment ya koyoka bo pesanga chance na senga ka chance parce que Moussa na ngaka yango yo ozo sa kemi balemisa tu babengi ba féliciter ezo sala bien Ambrose au Japon Tété Bipendu ne chapindi plein de grâce Krishna Konvuvu Pichubila yaba tonton yaba bébé José Profa Kisimbi premier liboso mai si mamai mame milinze mamotema ya tous pepele ya mbetolo Sony Kandi business Kelly Bila mon distributeur on appelle c'est Bambo Tebele Sandra Zoka Ale Bumba gros bisous na Glodaire Insecta Bambo Tebele bele batu tout bazolandanga Bambo Tebele quoi bo lembate bo sofma ton na bino ya ko télécharger ezo sala bien ba motivation na bino ya koloba les amis des jolis muluba Percy et Kuchu Bambo Tebele quoi Nangola bientôt là Nangola na okoma Chipanzula Amelia Dembo Dadi Bokulu banangola ba ya mbanga Bambote donc merci beaucoup de clôturer non arrêté au Mouké parce que au clôturer émission tout à chantant mais au moins quant à moi retrouver mon prochain numéro avec le même plaisir sur clebois.com la chaîne d'actualité puis d'information. Merci à toi mamé Miline Zemba tous Pepelo Ambetelo ya Oulimu Cheni l'éternel code mondial les seul et l'unique code Yamboka. Merci beaucoup à toi et sans oublier encore une fois de plus les patriarches son excellence Georges Dikouma les patriarches. Merci beaucoup à toi et retrouvez mon prochain numéro avec le même plaisir. Merci à toi Marquis Ngangeli pour de belles images. Herman Amporio, Garçon Slim, Tonton Banda de la Nation, les patrons de cette grande chaîne YouTube informative clebois.com et puis Boss Lady Pichu Mangaya. Je vous laisse accompagner de cette dame chanteuse Jolie Moulouba à Salamnoba merveille par rapport à Yabachan. On l'écoute. Non, c'est ça vient aussi ma micro. Didier Mouyenga na Paris, Didier Mouyenga vient ngai donc ingénieur Trésor Kimbuta Bambo Tebele vient nanga soutenir petite naeka ndenge zalaka ba visa ponda Jires Zamba Blaise Polo Bambo Tebele quoi Tracy Eleza Bambo Tebele